Mbote na bino bandeko batunga batali arrête Kilimbo Shembo TV. Bokoto. Bokoto, l'air est grave. Il paraît Moutoyo. Abanda ko bimana la brune mwasi ya Janio lelo jenaza na sama bele yewana. Photo ne bazo publier ngo mingi te, nazoma ka photo ya la brune. Photo ne zo yebana te. Na mwen pa publier ke na Facebook ndi nazo capture pour nazo photo boye bayi. Ye mutu azana cause ya liwa Janie na la brune yewana. Na la brune na kocha photo ne pa ba kezande li solo na bango. Bokoto bomi abonné. To tie photo ne boye ba pona un jour. Akutena tozana bana basi Ndenga zana bundumba ya busoto, azana mwasi na ndaku. Akinolinga pe mwasa moninga na ndaku apesa zemi. Un jour akokutana na mwana, biso bino batso azana France soki na Bruxelles, soki na France ngo sika jena akufi. Un jour akokutana na mwana bino na mwasi elengi kitoko, mwana ya lobi, mama nazwi mobala kobala. Famille bondimi mwana biso azwi mobala kobala. Bino na esengo mwana biso azobala bokilo azoya. Bofunga la porte, tamba ya baka bokilo, ilongi atato asala ti veste. Atiena linette bokoyeba ete me ndenge bosi boyebi ye. Soka ye, ba moko tanga koyeba ye ndabo majani ya la brine. Lelo soki jena kota na sama bele, iza pona ye. Pona moni penze bela ta ba osala ba live elongi ne penza propre boezo bimate. Na Facebook ni la mwaki mwasi moko penza chaki penza elongi na bi kapena tina capter na tina TikTok. Bonjour, azan no gene akomi kosa. Kwa akobala mwana na yo. Pose na problème te fwe be elongi na po elongi na ekoya. Mwana biso abalie. Abalie. Bo fongo la ka rapporte bo etato yo. O lelo atikisi jenna bana ne bazana Kinshasa. Bayebi tata bien te bafana na papa te bazuma papa zo ba onka cercueil. La kata cercueil. Yina la brine. O atiebo moya jani 15 sa mukanda na poto. Ye oyo. Tatango ye yo na la brine. Naza mingi tako balenga ko chelungi na ye. Po boye baye. Po un jour aya ko bala mwana na ote. Aza assassin. Po soki bondimi boyebi yete. Mibali bakozami na mokili boyebi yete. Bokota assassin na kati ya libota na bino. Criminel. Bokota ndeye wala tata wana. Wazala mato ya koyoka yoka. Bo capturer bien elongi. Bo pena no ba moni elongi na ete bo capturer kaka wana. Ponga pena capturer kaka na Facebook. Baza ko sala ngo émission. Donc si yango de matière, si yango de kota matière, yango de matière asika. Donc to kana cheka ko chelongi ya jena na ni janina la prime. Yenda za koza makamu. Azana mwasi na ndaku. Me azoki nulinga pe mwasa batu na ndaku achepe na zeme abota pe na mwasa batu. Mwasi wana azangi tili loko pesa mobali mukanda 15 akoti na sama bele pona ye. Eza pasi bana mibali boza le kenge. Monde se baby mokili se baby. Eza boza le kenge bozwa li solo oyo. Et corriger bino na vie. Et corriger bino penza na vie. Nga kuta wazweta masona bandoke ba ilunginete na bisiko tata monani bazotia ete. Ezaka ka Janina la brine. Nake we na Facebook na kutu zoka nde kuna se atonda ni basi ba tienga pe na capturer na bitika na tia pe bandeko na nga TikTok bino batpoza na bala na ba Europe kuna bomo na te ya ko mabokila ko bala mwana na bino po aza assassin. Po akoya wana koza asa criminel munene. E ba so to benge criminel. OK bokota bomi abonné na Arrête Kilimbo Shembo TV. Masoleza kitoko na TikTok na ngai na YouTube na ngai elongi tata ngo yewana.